Salut et bienvenue sur cleboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Je suis toujours très ravi et votre fidélité m'honore énormément. 5 minutes, il y a les lots comme vous pouvez vous en douter. Actualité Ezali, meeting Oyo Félix Tshisekedi, président. Il y a UDPS à Salaki, Lobby na Kinshasa, plus précisément na commune, il y a Ndjili, na terrain, il y a Sainte-Thérèse. Je pense que tout le monde a Zalaki d'accord. Félix Tshisekedi a dit tout le monde d'accord. Bon, Monique 5 minutes, Ezali ya mutute. 5 minutes, Ezali ya mutunyo sotu. Soki Katumbi a Salaki makambandengwana, nalingai kolobela. Soki Kamera a Salaki makambandengwana, nalingai kolobela. Mais makambu Oyo et Salami le 24, Ezali ya Félix Tshisekedi. Donc 5 minutes avec César Ngadi, Ndeng Boyebi, Ezali, actualité politique. Donc tokoki jamais kotika makambouana et les kakakaboye parce que c'est notre devoir. Yako analyser bino makambunyo surtout ti toko kende na l'élection, ce qui est l'élection gozala toko lobela actualité nyosotu. Donc avant déjà na banda analyse nangai na tchelibino ba image botala. Arrivé, il y a Félix Tshisekedi, Ndengi Batu Bazalaki, Ndengi Batu Balandiye. Donc, Binomoko, Bowiti Kolanda, Ezali, ba image et parler d'elle-même, Ezali tricage te, Makamba Boito Monango Kala. Na heure, ya papa Tshisekedi Yemora Zalaki. Au Moni, il y a deux sortes, il y a mouvement ya Batu, Ndenge Bazoya Kotala Batu. Tozali na deux sortes. Moussous Ezali, ba Pesi Binombongo, Boye, Moussous Ezali, Bazo Tinda Bino na Makasi, Bozali na solution au salate, Boye Kaka, Poboya mena samote manabino, Bozana Bino contenté. Mais Oyo Félix Tshisekedi lobby à Salaki a prouvé Batunyo surtout que moi na Lyon aza Lyon. Donc Boyebi Bokonji Babota Marana Yango. Bokonji et s'improvisa kate. Okoyi kozala na yo nati exemple neta musique, ozano bon chanteur mais ozali mener te. Donc mususu okoko zala na yo politicien mais loko wana na kati na yo ezalité. Nakazi Félix Tshisekedi Bo moni binomoko oye salami. Oye salami, donc nakanisi le 24 lundi, Félix Tshisekedi, bato bazali qui pessimiste, bato bazali qui n'a pas doute, bango moko bazali d'accord, ba monique Félix Tshisekedi a remplacé Papa Naye Tshisekedi. Donc binomoko bo moni, ba commentaire ezali bela ko salate. Mais binomoko bomoni makambu oyo salami boyo kabato babandoko bakeo Félix Tshisekedi a coopéré a yokani na kanambe po azwa poste na primature a comme premier ministre boyo kabinomoko oyo alobaki na kanisi ou bien Félix na bino Félix a mbendrete azazo bate masolo ya boye a monique yemo pekuta ko comme président de la République a kendekaka ko lande la primature oyo c'est sambwe nango oyo ezasuna tinate na makambo oyo bino bolanda ye moko makambo alobaki pona ki primature oyo bino bozolobaki azali kolandela ba délégué wana ba voté ngai à 98% président national ya UDPS ba suki wana te balobi tolingi ozala candidat na biso na présidentielle. Bongo siko boko mozongi sanga sous na primature. Ezala bongo. Alors bon mon a pas sani. Botika bato a distraction ba continuer distraction na bango. Biso
to se préparer pour memanga na ebonga oyo bosengi nga nazwa. Polémique na bandi esili. Arbitre match ezobetama akotisi joueur mususu. Voilà, donc ceux qui match bandaki 11-11, arbitre akokotisa 12e joueur te. Biso tozali ba électeur, tozana besoin ya machine te. Machine wana ezali machine à tricher. Soki balingi toyoka na malamu. Soki balingi toyoka na malamu, balongola likambo yo etali machine à tricher. Sinon, soki toza batie biso na ba condition ya kokoka komona clarté na processus électoral, tokozwa décision tokozongela kaka bino peuple, bino ba combattant, bo lever option nini tokozwa pona ba élection wana. Nakanisi Bolandi Félix Tshisekedi ati mai na munoko te alobi clair makambu nyonso tu ezali clair. Nakanisi bino moko Bolandi Congolais totika kosambouye. Congolais totika kosambouye. Tozo sambouye pour rien. Donc mutu azolakisa biso ba makambu boy. Donc ye mutu faut to chai maboko. Le lo sikoyo donc 5 minutes sikoyo ezali kolobela. Ba opposant o bazali na boule basala makambu ya présidentielle. Mais bon, mon bino mon expérience au Félix Asali parce que batou ba vota ça peuple à la kisike Félix vraiment azali na moto et puis Félix balingiye siko elo nga nazo senga na peuple congolais na ba opposant batia maboko na mutu oyo azali vraiment ko la kisake peuple elingiye donc bo sangana bocha candidat unique ya opposition pour et permettre biso tout et permettre peuple congolais à soit président au peuple alingi. Sikoyo Félix Tshisekedi alagisi makambo tomoni. Problème etikali moko, problème etikali siko élection. Est-ce que l'élection wana ekozala penza élection ya solo? Est-ce que ba machine wana yemoko Félix alobi ke ba machine wana eza machine à truquer? Est-ce que lelo seni akotika ba machine wana? Lelo Félix ndenga za na moto wana. Papa Tshisekedi pe azali na moto wana mais papa Tshisekedi asuka yiwap akeno sala prestation de serment yemo na ndako na ye tolingi te Félix esukila ndenga wana. Est-ce que Félix lelo ceux qui a se présenté na ba machine wana na dauphin ya Kanambe, est-ce que Félix a gagné? Donc yango na problème ezali sikoyo, problème ezali ya dauphin nani akosala bitumba ya présidentielle na Félix mais Kanambe yebaka ke ekoleka ndenga wana te. Papa Tshisekedi amemaki yo na ndenga ba père na biso ya kala na ndenga ya bato à droit do amemaki yo na ba marque ya je suis tué il est nous sommes vous êtes ils sont mais Félix a remema yo na ndenga ba kinois soko salima solo donc Félix a remema yo na ndenga ya Britandela na ndenga ba kinois penza to penza to oza déjà présenté to picolio penza ko picola na ba masisa to bendio to boaki yo kuna parce que déjà oza déjà présenté. Donc au constaté que Eroleka Nandenga Papa Tshisekedi a memakio na marque ya ba premier universitaire oyo ya droit ya mboka na biso na étant belge mais biso Félix azakinois donc ceux qui au sakani na masolo a rememao na ndenge penza que ya Britandela penza to picolio penza donc to boaki yo kuna déjà ozaku tout présenter. Donc problème na biso ezali kaka yango wana to yeba sikoyo élection ngo ekoleka ndenge nini Félix Arozala devant nani et puis est-ce que élection wana ekozala vraiment ya solo pour vraiment na moni problème eza wana Félix bon posant tout basala tout Kanambe wana il faut alongwa to bomaye parce que biso to sala élection na biso tranquillement sans Kanambe tant que azaka kawana eza problème pour na biso ezali problème pour na élection ekozala na ndenge ya bienté. Donc problème nabiso Félix a prouvé dans le monde entier, a prouvé dans les opposants au monde neti à la gisi bango nyoso tout na peuple congolais que Félix yé mutu a traîné en opposition. Donc je pense que tout le monde azali d'accord. O azali d'accord te lobaga rake alingi kaka ba masolo parce que tokotanga te so tolingi totanga. Donc Katumbi asalana Kanambe
nationalité douteuse. Kamere Asalana Kanambe, nationalité douteuse. Pe Kamere déjà assassiné na Fayulu assassiné. Donc Katumbi o alingai ko sala na Félix yango na sali na Kamere. Donc muto atikali na moto o toko loba alagisi biso ngo lobby parce que bato musu bazali na ba doute Félix alagisi ke moto ezali pa na ye. Azui moto ya papa Tshisekedi. Donc sikoyo etikali ka problème on a lobeli bino ezali problème ya élection. Tant que Kabila ozala wana Kanambe mutu wana n'andimite que l'élection ya solo. Mais en tout cas, l'avenir nous dira la vérité. Mais dans le moment où Félix Alexis Batu, surtout que tout le monde est d'accord na que yemta simbi makama. On a observé que kokita la population ils a des sortes. Musu va pesi bongo, bokiti, misusu ba imposer bino bokita. Mais où ya Félix lobby to monaki le 24 et donc Batu bazo bimana bandaku, Batu bazo ya na bango moko batindi bangote. Biloko wana to mona ngo kala na lera papa Tshisekedi. Ça fait un bon bout de temps. Oh, et là, il y a au rassemblement. Au rassemblement de ITPS. Au rassemblement, Donc vraiment 5 minutes et que vous tika makambwana te batubele babenga tozozila ben boye bake 5 minutes et que vous ratez actualité moroté. Donc 42 tolobana 5 minutes, nous vous laissons le soin d'en tirer vos conclusions et de nous faire parvenir vos commentaires comme vous en avez d'ailleurs l'habitude de faire sur votre site et sur notre compte YouTube. Nous sommes arrivés à la fin de ces 5 minutes. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver dans 48 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Ndengenazoeb Sabino, Kabila 2018, il faut Akoufa. Clément!